Alors, nous, on s'est dit, on ne se lance pas dans le matu-vu, mais on doit se lancer dans ce qui est sérieux. Et c'est possible parce que la RDC mérite au moins Makambo est sérieux. Donc, sans polémique, mais une presse responsable. Dredging. Oyo, ce qu'il y a un candidat, c'est le peuple qui donne au candidat les moyens. Obama basalaka cotisation parce que azanga kambongote. Basalaka parce qu'il allait servir la République. Devant Nzambe Nabatu. 20 000. 20 000 $. Ok. L'obia ça 20 000 $. Tout ce qui est modèle, il y a un service à marketing incapable de produire. Il y a un concept, il y a copier un concept, il y a une polémique. Ce qui est lobby, on a que bière na bango kota ka banzinzi ba ke ko funda yo. Il y a ba preuve na bango. Biso peto ko yana ya biso preuve comme ça. Parce que kuna tozo samba pona faute déontologique. Tokozala kuna les 5, mais sinon chaque mardi na vendredi na kindaka ko ndi m'appelle. Bonjour, mon Mboka. Bonjour, il y a dynamique. Mais tomoni présence na yo awa. Tomoni présence na yo awa. Mon Mboka ndeko Eliezer po to ebike à chaque fois so tomoni esika mwana ko lopango yezaka toujours eloko moko caché. Alors motivation na yo ezani. To yeko couvrir makambo ndenge bilo boye, to yeko couvrir total ndenge nini ba politique ba ko sala makambo na bango. C'est ce qui nous amène ici. Tozo en tant que ba journaliste bazoya kotala yango moni biso tozana babaji kaka ya presse yango moni pe tozanga bakiti na kati totelemaka. En tant que journaliste mwana Mboka Eliezer ndengo zomona penza avenir politique ya République démocratique du Congo ezokende malamu. Congo ezobela même yo yebi ke Congo ezobela rien ne va eloko ya malonga ezate na Congo tozotala na film ya ba politicien na film ya Seni, na film ya banani lisusu, na film ya société civile. Donc, tout ça mboka film, mboka ba crise. Oki ba muso bazolo batwana mopatas. Me batu bazoku fanzala. Mopatas ezani. Là de. Mwana Mboka ndeko Eliezer donc na Congo Millennium to lakisa ki aussi pe procès na yo lolenge lekana ki penza parce que babenga ki o balobi te penza babengi o balobi ba ko sambisa yo et pa ba pandisango esika o penza ebenga mi pa na biso ba pandisango esuka ki ndenge ni Faut passer o yakite moko so ezwamaki te ozwaki ko pala. Donc le 5 juin na 13h tokozala lisusu wana confrontation entre biso na bandeko oyo bakendaki koyebisa patron na bango oyo ekasange ke tosengaki bango mbongo bakoya na bapreuve na bango biso mpe tokoya na ya biso preuve comme ça parce que kuna tozosamba mpona faute déontologique tokozala kuna le 5 mais sinon chaque mardi na vendredi nakendaka kondi m'appelle. Mais ndenge ezopusana kaka. Bon, ils ont poussé parce qu'il faut passer avocat na bango selon déontologie à avocat bengaki a lobby que moyen aya ezakite azaki n'empêchement na déontologie na bango balobi on doit remettre ça pour les 5. Est-ce que ba banga yote? Te ba banga nga na zana na Congo mutu pamba. Oji baloba mutu pamba. On bazoka déjà mona ko lopango ça fait peur. Non mais mona ko lopango omoni même bato bakwiti oyo batie ba pano balobi kolo lopango na bitala bandoki oyo bato soki ya modèle ni bazana service à marketing incapable de produire. Il y a ba concept bazo copier ba concept bazo lugande ba polémique. Soki olobi wana ke ba bière na bango kota ka banzinzi ba ke ko funda yo. Donc iza makambo ya modèle wana. Donc kimona kolo lopango nde yango toujours Carole. Ya kozongisa na ba faux opposant na nzela na ba miyibi ya gouvernement na nzela na ba aventurier dans les combats. Et biso objectif na biso eza kolongo omoni la kinoiserie ezaki makambo kaka polémique tala mutu tala makolo tala maboko tala manzaka. Alors nous on s'est dit
on ne se lance pas dans le matu-vu, mais on doit se lancer dans ce qui est sérieux. Et c'est possible parce que la RDC mérite au moins Makambo est sérieux. Donc, sans polémique, mais une presse responsable. De quoi ozo maintenir ka kozala candidat? Président de la République. Wana to kobeta nzoto na ba Fayulu. Na ba Fayulu, na ba nani mususu, na ba Félix, na ba nani mususu. Ba nani mususu ango bozotanga. Ah, na ba Moïse, na ba nani mususu. Na ba prof Matungulu, na ba nani mususu. Basa ebele te. Ah, nde ba oto kobeta na bango nzoto. Siko tangu to koluka candidat commun. Okomona kanga na gagner bango. Po bango nyonso bakoloba yaya yo salaka boy, yo salaka boy, yaya yo salaka boy. Candidat commun. To pesa chance na petit oyo. Wana benza bino presse ko bokozala fier d'avoir eu un candidat président de la République. Au lieu de servir de poteau indicateur. Le pouvoir est là. Bando kaoka kana mbula na malili. Donc, à condition que vous puissiez en appeler 100 000 balles les awati. Candidat. Non, non. Aux États-Unis, ils ont des locaux. Babengi fundraising. Oyo, ce qui y a un candidat, c'est le peuple qui donne au candidat les moyens. Obama basalaka cotisation parce que azanga kambongote. Basalaka parce qu'il allait servir la République. Oyo pas na biso ce que moni muto aso ya pesi mbongo. Yeba que quelque part là, ça va créer des problèmes parce que à chaque sombio, clientélisme, client. Hein maman? Donc, clientélisme, client. Donc, quand on est yoko pesa combien d'abord? Loba déjà na micro. Yoko pesa combien pour la candidature nanga? Loba ka déjà. Wana bombi na motema. Eh, yo loba ka azo engagement devant Nzambe na batu. 20 000. 20 000 $. Ok. Toteka lopango. Lobi a pesa 20 000 $. Heureusement que naebi papa. Hein? Naebi chéri naï. Comme ça, ouais, ouais, oyebi ke naebi kokata biloko na zolo bate. Oyebi ke naebi chéri na yo. Papa yo pe oyebi nga ke naebela yo na nzela ya mama oyo. Azweli yo engagement. Atako anachambula rais. Eza awate. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Wana boti kozwa penza mwana mboka Eliezer Tambwe oyo penza apesi makanisi na ye par rapport ya mayo penza kosambaka e kosilaka te yango wana penza etindaki te biso na Congo Millennium to profiter pe kozwa ye pour que to solola na ye mai mazali koleka na po makambo yango ikasanje senge na biso te to signaler bino eza kokoba depuis ebanda tina moi lelo na nous penza bakati procès yango te alors tozozela siko le 5 juin leur ekokende siko penza mosika molai nde tokoyeba lolenge kani tosala. Sinon merci beaucoup na balandi nyonso ya Congo Millennium. Merci à toi Jiras Mwanda et merci à papa Riki Dibenzi Baobi le number 1 ya Congo Millennium. Tozo Sara Musala nde to prometa kio. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. De Gol Mavinga le roi, Motema la reine Agnès son nom tetake Mafumbe Cécile Osango Mwasi qui tok Yangana Serge Katembo. Merci aussi à mon confrère que j'aime bien Steve Kambanga donc de tous les temps, de tout le jour. Merci à tout le monde. Vous êtes tellement ébélé. Eric Lusandou, le noble. Merci à l'internaute. Vous continuez à s'abonner à Congo Millennium. Bisoto Lingi Bino tellement mingi. Esengozaki na côté na biso koyeba ke bozebele champion à ma gauche éternel champion balobi Gigi Kabouya cité des Oliviers Ndema Solo bientôt à Kinshasa. Merci encore une fois maman Ngouli, maman Jolie Dibendi, je vous aime beaucoup. Vous êtes tellement ébélé, bino pe bolinga Tatiana. Mireille Osango depuis États-Unis, je t'aime bien ma soeur. Nalingi bino tout donc baobi ndera champion ma gauche solo ba mikolo na sport na bisoke. Donc ma solo so eza en Kinshasa na 2 minutes donc na ba seconde, 30 secondes. Vous êtes déjà informé parce que Tatiana Osango journaliste internet. Naza bongo donc fille internet. J'assume, fier de l'être, un journaliste internet. Poto e la binoka bongo. D'ailleurs, ben internet ba lemi na bon mikolo kolanda biso parce que ba lobby ba aventure l'équipe trop na ba site. To baluka rare. Masolango esa lo waneska ezo baluka. Bango ba na besoin, ba mona biso pe que tozala ba sérieux, ba sérieuse. Toi la bango ba masolo ya solo. Et non, ozolo ba masolo mo be na paro côté musunde mususu tango baluka koto lo banonde musute.
tosala masolo ya bien ozali politicien sala politique normale. Tout le monde a pu que ce la biso bama solo moro normal et non que aux politicien er moro bena butu er moro bo kendara no so wapi so songolo pakala non et lo kwa na to lingi yango te kala mingi te ba candidat nyonso ba ba candidat président de la République bolanda ba na Congo millennium mawa poto royamba bango de l'opposition na ba ya majorité présidentielle so pe Kabila azali pe candidat borozoye en direct awa na Congo Millennium. Sinon portez-vous bien biso tolingi bino mingi tozo continuer pe kolinga bino po musana biso zaka ke tolinga rabino Tatiana Osango Cave les mères fiers de l'être. Non si ça te mikolo journaliste internet mais aïe la rabino bama solo ya normal ma solo ya bien. Merci à famille Peke. Merci à Pasteur John Bukutu Bobi, vraiment Maloba, Motonanjambe, Père Konde, merci pour notre prière et direct et Pambola. Abonnez-vous sur Congo Millennium parce qu'on vous aime beaucoup. Abonnez-vous massivement, n'est-ce pas? Massivement na Congo Millennium. Ceux qui nous aiment à Zongité, retrouvez-nous prochainement. C'est bon, Jures? C'est bon? Retrouvez-nous prochainement. Merci à toi, Jires Mwanda pour na bilili. Merci à Jordan Kambala pour na montage. Merci na bayo nyonso ba diaspora. Bino bayo bo pesa biso confiance, bo continuer bo pesa biso confiance. Bo tala ba émission na biso et puis bo partager yango. Baya na ba combattant, ba leg na ba combattant, ba combattante, ba internaute. Ba ope ba o nyonso pe bolinga biso ba diaspora. Tango ota l'émission Tatiana zala fier pe au partager yango parce que biso to la bonne information ya source. Alors ceux qui nous ont zongité, retrouvez-nous prochainement. À très bientôt.